bazo ko témoigner papa tozaki na musala te na nzela ba prière non papa ji musala papa ndi nazaboye nazaki na ba problème nanga mais nzambe na yo aleki na ko sala. Donc les gens témoignaient. Okay. Et ben qui moi muke jalousie na ba pasteur mususu. J'étais commencé l'émission à Kasangulu, j'ai quitté Kasangulu, j'étais à Kisantu. J'ai quitté Kisantu, j'étais en mission à Lufu et j'ai rentré encore à Kisantu. J'ai passé par là parce que je suis missionnaire. Donc, na outi ko se passé na makambo na l'organisation est solo les vrai na la qui na poison. Ba preuve ça na qui na poison. Poison penza ya solo. Na qui déjà kokufa même conscience nanga na qui sous na consciencité. Donc c'est un peu ça papa journaliste. Sikoyo oyeba kinde nini ke zala ki poison parce que okokipe tamususu okokipe kozala malaria hein bato pe babikaka na malaria nzamba abikisaka bato na malaria. Shalom 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 nalobi shalom trois fois ezali chiffre ya résurrection ekota na ndako na yo place oza résurrection ekota na musala na yo résurrection ekota na makambo nyonso oyo yo ekufa. Parce que nous croyons sur ce plateau, il y a un seul qui donne la vie, un seul qui est capable de ressusciter les morts. Il s'appelle Yehoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui Nazareth qui place na yo na linga na beta maboko. Parce que kaka ndenge ozobeta maboko ndenge penzamba azokende kosalela yo. Alors, soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes à Congo central. Vous êtes à Likasi, Kipushi, Yamaboke. Bopambama et Paiwapi Bozali. Pour Nakacha émission, to salaka. Bandekomiki bakanisaka to salaka émission en fonction Yabato Bazana Poto. To salaka émission en fonction ya mutu nyonso. Oyo aza besoin ya kozala informé. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je vais devoir recevoir pour vous un homme et avec lui, nous allons parler sur le témoignage. Il va nous montrer de quelle manière à Bikaki. Alors, on va déjà me prendre mon invité. Déjà, vous êtes en train de le voir. C'est avec lui que nous allons devoir parler sur ces plateaux. À Kokendeko, expliquer biso na tranche na biso, il y a témoignage de quelle manière il a guéri, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce que Zali Bokoko, to Ezali Eloko Mususu. Bonjour, homme de Dieu. Merci, papa journaliste, c'est bien cher. Merci, que Dieu bénisse. Merci, bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu, vraiment, ça va par la grâce de Dieu, ça évolue par la grâce de Dieu. Ah, ça évolue. Par la grâce de Dieu, ça évolue. Ok. Est-ce qu'on s'est présenté pour Naba Oignon Sobazo Landabiso? Vraiment, je bénis Dieu ce soir. Je ne peux jamais commencer cette mission sans pourtant dire un grand merci au prophète Richard Nimbi, celui qui m'a considéré et il m'a reçu pour avoir fait un bon témoignage parce que Dieu n'a pas changé. Il faut que ce témoignage puisse édifier la corps du Christ. Voilà pourquoi je suis là, pour témoigner ce que le Seigneur vient de faire à travers son prophète Mapamboli. Donc c'est ça, papa journaliste. Merci beaucoup. Donc, homme de Dieu, Nazoyoka gaz penza ezate, hein, santé, ça n'a problème. Par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce, mais vraiment, je suis vraiment dans des convenances. Convalescence, hein? Convalescence, c'est ça. Ok. En tout cas, aux convalescents. Bon, alors, Olobi, combo na penza? C'est prophète Mapamboli. Prophète Mapamboli Njate. Mapamboli Njate. Mapamboli Njate. Ok. En tout cas, toningi toye ba parce que batu nyo surtout ba kirier parce que otungisi biso mingi vraiment il faut na le kana plateau. Bon, sikoyo plateau yangoyo. Yo wana ozawana présent. Alors, si nous pouvons savoir et l'okoni ne tungisio et l'okoni ne memio vraiment na plateau na biso
Vraiment, je bénis Dieu parce que notre Dieu est tellement merveilleux. J'étais en déplacement, j'étais en mission pour servir mon Dieu. Et pendant que j'étais en déplacement, j'étais dans les provinces de Congo central. C'est là où j'étais passé pour l'évangélisation. Pendant que j'étais dans un village, là, j'évangélisais. Vraiment, il y avait des miracles, il y avait des solutions. J'avais vu comment Dieu, de ma Pamboli solution, avait agi avec son peuple là-bas, au Congo central. C'est ça. Et c'est ça que j'étais allé pour l'évangélisation. Et c'est là que le diable a pu passer pour faire le mal à son serviteur. Voilà, c'est ça. Bon, quel est ce mal-là? Nalingi vraiment solo la penza lingala, hein? Prophète solo la lingala aussi. Oui, par la grâce de Dieu, je parle mieux que lingala et que français. Voilà. Nalingi vraiment mi émission est à la bilingue. Moko lingala batwa lingala balokoti et batwa français pe balokoti oya bango. Alors au lobby qui okendaki ko évangéliser ezalaki na village nini? J'étais commencé l'émission à Kasangulu. J'ai quitté Kasangulu, j'étais à Kisantu. J'ai quitté Kisantu, j'étais en mission à Lufu et j'ai rentré encore à Kisantu. J'ai passé par là parce que je suis missionnaire. Je peux être au Congo central, je peux quitter Kasangulu pour aller à Mwanda. Je suis missionnaire. Donc je suis en train d'évangéliser partout, même dans des petits villages, je suis en train de partir pour l'évangélisation. Merci beaucoup. En tout cas, Oza Moko ya Bao est vraiment à comprendre que Oza na souci à évangéliser dans le village, dans le Kisantu, tout ça, mais belé. Ba visa na bango Kisantu, te Kisantu, batwa Kisantu. Bakufa na bango kuna na masumu ya bango. Donc belé ba pensaka kaka nakende na ngai bamboka mopaya nakende France kaka comme qui dirait na France nde bato nde kuna milimo ezali fo ebikaka na bakisantu kuna milimo oyo fo ebikisa mezate. En tout cas félicitations pour na kosala eloko wana. Mais outi koloba ke le diable a profité na moment oyo bandaki kosala musala na nzambe. Diable a profité na ndenge nini fongwama penza bato bana posa bayoka. Vraiment Nanzela ya évangélisation, oui, que le diable est pas tchaka biso ba bitambo ebele hein. Diable a profité Nanzela ya évangélisation tant que tu as na carte évangélisation et ils ont les logos moko et sala maka na lo baneti comment logo la moi jalousie hein, moi haine, wo na monsieur loko mususu nzamba tcheka na yo mais mutu mususu pas na ngote muto yo na mona été. Ça arrive hein, parce que tout le monde tu es pas ni bilomi mais mité maté. Tu es pas ni bilomi papa journaliste Benson mais tu es pas ni mité maté. Et ngana kati musala na zaki osala na sala ki mo babika musi par la grâce de Dieu ngai te na osala menza minda ba te kosala. Na nzela na nga ba banda ko bika na zo mona ba solution ba bazo ko témoigner. Na tanyo so na se passa ki na kati musala. Ba bazo ko témoigner papa tozaki na musala te na nzela ba prière na papa ji musala. Papa ndi nazaboe nazaki na ba problème nanga menzambe na yo aleki na kosala. Donc les gens témoignaient. Et ben ki moi muke jalousie na ba pasteur mususu. Ba pasteur ngope na bana na bango pété na eba bango pété mais tant ba yoka ki moi babika musi o ngala bana ko ba moni ko yo bebi c'est la bango marché. Voilà. Tant ba moni babika musi musu na bana ko sala les gens ba tu ope ba s'approcher ki envers ngai. O ba s'approcher ki tuloko tuza ba sali. Moi, confiance, on a présenté qui le rôle à Bassali, Biston surtout, tout ça, Moussala, mon accord du Christ. C'était un peu ça. Et Nanzela, on a profité pour la Kossala, pour la Robomanga. Pour la Robomanga, Nanzela, il y a moi, offrande, moi, Pessamaki, Nanzela, enveloppe, moi, bon, moi, Pessamaki. Et yo, il y a biso, Pesio, Mossa, Nzam, offrande, papa. Est-ce que yo, Robo, Yasso, Pesio, Mbong, Talara Mbong, Talara, hein, et l'autre, Babeni Mbong, so, Pesio, papa journaliste, est-ce que Robo, Mbong? Est-ce que en tant que prophète, on le dit aux prophètes, hein? Bien sûr. En tant que prophète, va payer sur enveloppe. Au monité que avant au fond l'enveloppe, c'est aussi important de prier quand même sur l'enveloppe. To au tala qui pensa au moni, moi liboke wana obite tira na fongola na tanga, na eba soki combien ça na kati. Là vraiment, papa journaliste, nazaki d'abord la confiance à bandeko. De to vana ki na bango nazaki ko s'attendre que
Jida Zali, Pierre Azali. Ok. Parce que Makamongo est banni le loté. Tout le monde n'a pas Pierre, tout le monde n'a pas Jida. Ok. Donc, on a écouté un lango, on a fait des témoignages. Parce que ma commune en Zambie, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, mon peuple ne verra pas l'Europe. Ok. Donc, na outi ko se passer na makambo na lo baneza solo za vrai na la zaki na poison. Ba preuve za na zaki na poison. Poison penza ya solo. Na zaki déjà ya kokufa, même conscience nanga na zaki sous na consciencité. C'est vrai. Conscience nanga zaki souté, conscience zaki souté, conscience nanga c'est tenaki. Bato bazaki nanga nde ba yebi makambo na lo. Parce que net na chaîne oyo je ne crois pas qu'il y ait beaucoup qui autorisé. Jamais. Jamais. Awa, ce qui est noir, awa, ce qui est noir et noir. Journaliste n'a habité. École éclaté, papa. École éclaté. École éclaté. Parce que nous avons la mission. Nous avons la mission. Il faut accomplir des amis à l'équipe kusala. Donc c'est un peu ça, papa journaliste. Si vous avez qui poison parce que okokipe tamususu okokipe kozala malaria bato pe babikaka na malaria nzambe abikisaka bato na malaria pona nini kaka poison olobi ke ba preuve eza nayebaki eza poison d'abord premièrement nakendaki komona ba médecin nakendaki komona ba médecin nakendaki na nzela ya hôpital nasalisaki examen bakiso ekotaki na nzoto na nga ekokaki déjà komemelanga guérison. Ok. Mais qui se contacte dans notre guérison. Et c'est par là que Yemoko Munganga a même un examen a constaté que nous avons la poison dans notre. Donc, Moutalobi nous avons la poison dans notre. Ils ont prophétie. Ils ont des examens salamaki. Ils ont examen au salamaki. Nous avons examen. Mais Munganga Lobi, Mosakoli, a la poison dans notre. Donc, c'était ça. Merci. Alors, papa, n'a habité vraiment bon, au lobby qui est poison, n'a habité ceux qui pensent, au qui déjà bien, parce que nous avons et le Bélinayo pensa, ils ont moins qu'à danser. Bon, alors, Batunyo Sobazo Landabiso, je pense que il est en train de forcer pour parler, mais c'est très important que nous écoutions tous de quelle manière il a guéri, parce que ici, nous voulons la vérité. Yes. Ah, nous voulons la vérité. Alors, Sikoyo, poison yango obiki ndeni poison ngona biki nzela kaka na ndeko oyo azaki pembeni na nga lokola ko protéger nga na kati hôpital. Donc frère oyo azaki na nga lokola nde tobenga bango garde malade ndeko azaki na nga frère Jonathan oyo azaki na nga ye nde asungaki nga mpo ngai na ndima na nga kimaniste te mais ye azaki kimaniste. Donc bandi kuna mwana mkia azobeta bambunda te bango basala kuna na yebi pete sur benga bango banani moi je ne sais pas ndeb senga bité papa na liro ozoke nango kokufa mais kaka na kisanto na yebi ndeko moko azawa azana nani na bama ya kamba bato bazoke kuna na basida bazobika bato baokende kuna na ba poison baobika bato baokende kuna na ba prière baobika nga asa na face muta orienté nga. Ah non, il faut qu'il y ait une solution. Donc c'était un peu ça. Et la joie qui m'a eu, ouais, il a peu ma belle. Nanzela moli mo centre na proaki kembe na zobela na zona maya kamba na sope mabela kamba. Moi je suis pas kimbaniste. Moi je ne crois pas kimbaniste. Nanimananga kimaniste. Nombeli biloko na bango. Nazo yebiso papa na sa prophète. Ozo croire te nombeli biloko na bango. Na lobi boy naza mosakoli. Je reconnais qu'Imang c'est un prophète dans ce pays. Là je reconnais ça. OK. Mais je suis pas kimaniste. Na yebite so place nazo. Nazo yoka yo très bien. Je suis pas kimaniste mais je crois que na problème naza nango que na mai. Et na so ki mai kamba na melaki nazo ipe mabela kamba na melaki. Bon, en tant que prophète, Yomoko Kokaki peut pour ça la prière, je pense que nous autres qui déjà partis. Non. Papa, je ne suis pas là pour tant que surtout na maladie, la bise de bambongo belé. Bambongo pende bima qui n'a soin et nazaki sous na mbongo te on a se faire se soigner. OK. Donc et c'est là qui n'a pas solution moi rapide et na nzela ya ba solution wana na mona pe moi ba signe mususu
ko se manifester dans d'autres. Parce que na bande ko kosola makasi na butu na ola lati. Hein? Nazaki sona kosoli. Il faut la muka. OK. Na nzela kosu. Na komela ba moment moko bo libumu. Hein? Sona lié kaka, il faut na toilette. OK. Hein? Wana ba biloko na bande ko mona na kati na nga ezo se manifester. OK. Bande ko se manifester na nzela kosu. Pe na nzela toilette. Donc sona lié kaka. On a qui maman la toilette. Nga ula ndoka sa defeza ya nini hémorroïde, non hémorroïde interne tout ça des choses pareilles, mais c'était pas ça. Il a dit qu'il y a poison. OK. Poison, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes en train de suivre avec intérêt cette émission. Aux engagés pour partager, aux engagés pour tirer l'engagement like et tinda vraiment commentaire. Alors, n'a évité à partir du moment où au Melima Iwana nde obiki obikaki complètement mai wana papa journaliste nazolo bana yo tant na melaki mai na kena ba kiro wana ya kamba na olia mabela kamba nazo mela mai ya kamba nazo kenango kandi na bana ko kenango mais c'est que na yeki ko mona na kata vision nga na kata vision nga na lali et pendant que nazaki ya kolala na bibia nazaki ya kolala na kata vision nga nazo mona papa kimbangu na bibia papa kimbangu. Papa Kimbangu oyo yebi papa Kimbangu Simo Kimbangu wala kara liputa ko na sultani ya pembe ye na mona ki na vision na et quand na mona ki na vision na tanga bimi azobi sanga lobi yo nga na bikisio azobi sanga yo nga na bikisio mais pendant que nga na bikisio ozo bomba témoignage opona nini wala na vision na moni na vision asimi nzete na maboko na ye nzete ko ezali sous forme lokola nzete fufu. Hein? Asimi nzete azo laksanga na nini nelomi alobi mwana il faut obomba témoignage oti témoignage au mwana il faut leka na koloba yango po édifier bato soki témoignage ozo bomba ngo kaka ngai na koya ko beto nzeto papa mutu mune lokola prophète Kimbangu nga na yebiete na mona ete na yoka ba histoire na ye na bibeli nga na vision et alobi nga mwana na uti ko bikisa yo pe na biki malgré ce monde ndé na lo ba zo sentir que prophète na azan nga za raté moi vibration ezate papa journaliste mais nazo biso ke na mona papa na vision na mona na vision nga aya epsi na bi mwana ngai na bikisi ozo boya ko témoigner ozo boya ko témoigner pourquoi kende ko témoigner nga na bikisi yo. OK. Soko témoigner témoigner nzete on a simi na zo ebisa yo na koya ko beto nzete wana. Alors bande ko balandi makambo ngo ekomi vraiment somo ekomi somo vraiment ba vision ekomi répéter ekomi kili awa bo sikoyo prophète Mapamboli yo sikoyo ndenge obiki na maya kamba obiki na mabele ya kamba omoni te ke yo koma na yo ka kimbanguiste papa ngana za l'église de réveil ngana za mosako mais obiki na biloko ya bato ya kimbangu de réveil na obiki na biloko ya bato ya kimbangu papa est-ce que vous reconnaître yango oui ou non non nazo reconnaître yango na biki na biloko ya bato na biloko ya kimbanguiste là je ne refuse pas problème eza solution na makambo etali sacerdotal na makambo etali spiritualité, tosimba huile d'olive. Pourquoi tosimba huile d'olive? Mission d'église de réveil. Pourquoi tokena ba saint hein? Na l'église na biso ba prophète osala ba saint. Na l'église na biso ba prophète osala pe ba mai. Problème au tout ça na ngona corps du kitwa na problème de la solution. Hein? Bon, parce que la solution c'est ça dont vous avez besoin. Donc mutu mususu pe akoki ko bela ba la kisi ke non na gauche awa eza na mama moko zobi ki sabatu soki oye kaka ezaka problème ya pesi kaka mwa soso kaka pesi olemboli mwa makila muke kaka omoni obiki donc yo ko permettre net na église na ko permettre bato parce que baza à la recherche à solution bato bakende ndenge wana non papa ngana ko permettre te mutu akende kosala ba cérémonie oyo eza dignité na makambo nzambe je ne sais pas biso na Congo lelo tozo accepter mi mundele hein tozo accepter mi mundele mais ce que j'ai compris papa journaliste il faut tozonga nde na coutume makambo ebebi tozonga na coutume makambo ebebi tozonga pena na kati ya makambo ebebi wana sikoyo nde obebi si plateau tozonga na coutume
bande ko balandi bino nyonso bozolanda biso l'homme de Dieu albi tozonga na coutume na ndenge nini kozonga na coutume eza papa journaliste faut to accepter ba message nyonso tout oyo basala nzambe baoloba o ba papa na nga pe baloba ba message ba kimbangu baloba il faut to accepter yango eloko ningaki oloba yango wana na kanisa ki vraiment tozonga na coutume na sens que les paroles s'envolent les écritures restent na sens que les paroles s'envolent mais les écritures restent. OK, donc c'est ça. OK, en tout cas merci beaucoup prophète Mapamboli d'être venu sur ce plateau. Naebite skoyo, quel est le mot de la fin oyo koyi kopesa pona batu nyonso oyo bazolanda biso liloba na yo ya suka ezali nini liloba na suka ezali nini par rapport ya guérison oyo yozwi batu nyonso ya église de réveil soko moni quelque part moi blocage makambo esimba te kimambangu maya kamba ezali mabele ya kamba ezali wana nde conseil tokoyi kopesa pa ya batu ou bien toyebisa batu de croire seulement dans le nom de Jésus-Christ qui guérit. Nzamba lola Nzambe na kati ya makomi na Bible ezoloba na Isaïe 8 verset 20 à la loi et au témoignage si on parle pas ainsi mon peuple ne verra pas l'aurore. Ngai nde papa bimelaki na vision. Ngai nde papa bimelaki na vision papa yebisinga na bikisi yo yaka témoigner. Na sali o papa yebisaki nga et na kokisi yango. Dépend que na sali yango te papa tanga koya yo kozala te. Na ko se retrouver nga moko. Et bon, soki na témoigner tende na témoigner que papa est abetinga. Nzete ndaibsanga ki na koya soko témoigner te na obeto nzete. Donc je suis en train d'abord de me sauver à moi. Et na nzela ko bika nanga na yebi ke za pe na mititude ba bakobika. Eza pe na batebele bazana ba olanda nga bana ba poison. Nga na lobi na bango te ba melaka maya kamba. Na yebi si bango te ka balia mabela kamba. Batebele bazana bana ba sida. Batebele bazoka nga na moment o nazoloba na plateau batebele bana ba problème sérieux. Na bakati ba bokono nyonso tout solution ezali. Donc tout dépend, il y a révélation, révélation, ton recommandation, gloire à Dieu, à une personne tout comme à une autre. Alors, merci beaucoup. Batali Sibiso Ketang, on a vu ce coquille déjà. Oui, pesa numéro na yo. C'est important. Pesa numéro. Oui. Pour l'orientation, c'est bon. C'est bon. Nous sommes pour vérifier vraiment ma cambango lobby. 243 plus 243 85 839 22 22. OK. Répète une M plus 243 85 839 22 22. On est à numéro prophète Mapamboli. Solution, c'est par la grâce de Dieu. Ande ba benga solution pour babiki na nzela nanga. Amen. Comment on a un miracle, on s'ambassade dans zéla n'angande mais ma bitu bagnoso. Mais le quoi on a témoigné déjà, c'est que na yebi que na kombi déjà la solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup Balandi Nyonso, vous avez aimé ce plateau, vous avez vu cette émission, vous avez vu que j'ai recevé pour vous le prophète Mapamboli qui est venu témoigner de quelle manière il a guéri du poison. Alors merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous ont donné leur attention. Vraiment, partagez cette émission, partagez, commentez, envoyez-nous des commentaires. L'homme de Dieu, Mapamboli, a donné son numéro de contact. Donc, vous pouvez passer par nous, tout comme vous pouvez passer aussi par un autre moyen pour pouvoir vraiment vous enquérir de cette situation. Alors, merci et nous vous laissons sous la haute main de l'Éternel Dieu des armées. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Et nous vous retrouvons prochainement. Merci, merci.